olina ke lukana zato daju voilà ayemba na tana ba bina fila ko yemba oyemba idée za bina filé materazi buchu Zamazala muna imwazala na lobanga loba bagangala ndako mutu moi boko mobimba gaganga chibela bela gaganga tabala kamusuna branga ngai mala gizanga ngami bandi ngana kokate bongote Jorangai kasili kambo ya kokamwa bambanda na komata de madilo sans visa mame bambanda na boy maladie oloba koza fi de grâce oloba yonde fi de chance. Mais pourquoi mi balle so linga baka mi balle ba ninga no se kwa no fi de chance tende ko sosola lugelo nyanzambe sosola oloba yondo za la plus belle fille ne kirina bino mais ce que vendeli maquillage soit ko 3 heures du temps c'est quoi no cas normal ndeko. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafossette, Anti-Boutou, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Vangou. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Suisse TV. Et puis un grand merci à mon papa, à mon boss, Maître John Motemaya, maman Micheline, la reine, ma mère a parlé, babi moi soazanga banda, ce côté ne comme ça. Un grand merci à mon caméraman Jules de l'œuf et puis un grand merci à mon superviseur Papi au Congo et puis un grand merci à la secrétaire Nabiso Routana la race sans oublier Gelonga Sele Mutegi Azangan Zeloko au semi de énergie mobile à Bafossette et non Kimba la moto mobimba et puis un grand merci à abonner Nabiso non singa na yong to s'abonner profitez quand on start l'émission on s'abonner abonnez-vous partout dans le monde on est là pour vous to sana poto se blesser bino poto se la bino msala tellement il y a bien quand il y a sabine Bafossette ça na pona msala na beto beti le tour na rep ya président Dizama Djebabi Elbledia donc toza vraiment na ye to ye penza poto solo la na ye au monde appelle bestrendi ba danseuse bazobina ndenge to boyo kama tellement bel en tout cas pour ça la vraiment décider pour comprendre peut-être boyo kama kele en tout cas toza en pleine répétition dans ce qu'on agit de l'offre à présenter na côte déjà pour la déjà na présent du Zamat LB depuis un grand merci à Dali Kiabou Babi papa social Dali Kiabou papa social et puis Tony le prince moi na Londres à solo Babi Nzamba Sterling en tout cas un grand merci à vous Babi Mikolo sonana nyono lukanga bona la bata mbango lokola badali Kiabou un grand merci Jules de l'offre Bendel swelanga de nozo solana invité langa merci qui voilà merci quand on a prometté bino on a essayé bino que tozo et puis moi muke to solana ikamuke par rapport à l'album Oezoya, quand on a promis que toza a de jeunes rap et président d'Izama, en tout cas tout sola naï, non c'est un agit de l'offre, on ça toujours ça au bien de la naï, président Nabiso, au Pébi qui est bien, président d'Izama. Bonjour. Ah, président et collaborateur. Bonjour. Collaborateur avec nous sur votre table. Nous commençons à m'interviter. C'est quand même plus à Bafossette et puis ça pour na jus de l'offre ça biso bien quoi na rap na moni basi kitoko mi bal kitoko en tout cas Fatara musique. OK Fatara musique voilà na moni basi kitoko mi bal kitoko ça linga bien président gérer bondé n'est ça facile. Bon on a tout sur on joue on fait dans le plateau là. Ko gérer batté leloté ko gérer batté ça la facilité. Mais ça la facile ceux qui bossent comprendre. Ceux qui comprennent le bateau, gérer ce bateau, ils ont géré pour comprendre. Voilà. Non, qui n'a bien bateau, ok, bien sûr, ok, ma bête, ok, ma bête, ça, vous respectez boulot, voilà. Ok, voilà, tant autant na respect, bah ma ramboisa tellement belle na carte. Est-ce qu'à présent, des amas, tu peux permettre de musicien et na danseuse mobile? Oui, pourquoi pas. Ah, tu bien on y dans le bateau. Qu'est-ce qu'on a besoin de la biseau? Bon, par exemple, venir à la singa le limon coisan. Vous posez me tout là. Est-ce que ni ça problème dans les boy to selon jour nous c'est-à-dire besoin makambo est normal bino bokomi sango anormal makambo ya anormal bokomi sango normal babo maraté ba pesa conseil et puis voilà ça linga bien makasi
tosola mamwana te tosola kitenda. Voilà, yango wana pena mingi toyela kitenda tozongo kon. Ndeza boye kitenda le jour nini? Le lundi. Le 27. Kitenda obima le premier. Ndeti ngana na sisa na kitenda ngo. Ndeti lelo peut-être aux amuta liboso oye baso kitenda ngo ezala nini? Po bato bayebi yango te. Bato bayebi yango te. Na wana eza clip. Photo mo eza boye. Bato batu na trop eza clip. Eza partie mo clip. Wana pena maboko nanga moko. Eya pena maboko nanga. N'est-ce que tu vois qui photo ya clip? Tu tirer, je crois à 6 heures faut bima, je crois lobby mardi ou mercredi déjà. C'est-à-dire il faut aussi s'avancer mon faut bima avertissement à 5 titres pas moi. 5 titres ka. Ouais, il y a 5 titres. Et puis on a lancé l'album nanga. Album nanga na continue. On est tout ça besoin si on a au studio. On travaille album nanga ba avertissement na salinga moko na salinga pe na fatara musique. Si que on a ça effort. Album nanga na salinga nga moko. C'est-à-dire ceux qui fatara musique pour intervenir dans l'album nanga peut-être na 8 à 2 personnes to mutu moko to bango ne son appelle si bango nze moko on va salir makam na ba. Album nanga titre nanga Israël. Ouais. Nanga bimisa ma vie en danger mais na bimisa Israël. Album nanga Israël. On peut mimi tuer là qui ma vie en danger. On ne l'on pas nous mon que ba risque ça. Non. Après avertissement. Il faut lancer la transition. Transition à 4 ans je passe à l'action ma vie en danger na bimisa nze moko. Titre nanga on ne cause ma vie en danger. So na lingi. Ça dit que l'on avertissement pour un album nanga Israël et ça na titre mo obima yango nde na benga ma vie en danger. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas bon c'est que ma vie en danger il faut zélanan. Il faut la bimisa Israël, album nanga Israël. Israël na pesi mbote na vie na biso l'associé valable Anissé Boulabanga. C'est-à-dire alanze mo boana mobala ndenge nini fojo. Mobala ndenge nini akabana mwasi abandi ofinga fojo. Mobala ndenge nini okabana mwasi obandi obokele ba jeton fojo. Mobala ndenge nini okapele mwasi biloko sombela fojo. Mobala ndenge nini ofinga na wemela aza mobala ndenge nini siko mwasi aloba bongo bia heureusement na changer na koma na nga ya Anissé Boulabanga donc associé valable yeto benga to sa jemo ya Paris Kinshasa Paris to sa jemo ya Kin Istanbul dans docteur Van Almeida qui te na on était na mama bien et na maman bien pena parce que on des aboye lokola to pena na moi on a commencé émission te voilà nos président ba question essentielle no kam ke ko de zare il faut vraiment travailler pour que ça biso penda ba biloko mo ya bien donc to zo en pleine répétition to zo quand même donc quand même temps mukie na pour article la préparer les biloko yo ko bino et puis pendant président la katiote epai kidogo epai ya batai okutaki nga na yango okutanga mwasi ya shokolo change yango komisanga ya bachoko mobala ndenge nini fojo mobala ndenge nini fojo ok to songa mukena bambanda oui merci président des match to songa mukena nzimbo ya bambanda eza générique ou bien non bambanda eyobima na avertissement na oyo ezobima bambanda ebima bambanda na boy maladie mama bambanda na boy maladie mama bambanda na tikali bino mobali ye wana bodondwane mame bambanda na koma atande madilo sans visa mame bambanda na boy maladie just Gomez mame. Ok, voilà, merci. Voilà, merci. Et ça m'a déposé au cas de demain, tout quand tu as pour question, moi, Ebandaka. Bambande. Ah! Na quartier na biso etonda badiva na bakwina mwasi azanga ntina balobi ezalaka ngai na quartier na biso etonda babato na baboso mobali azanga ntina balobi eza jo na ngai kasi likambo ya kokamwa Voilà, ok, merci.
Zela. Etonda badivana bakwine mwasi azanga ntina balobi ezalaka ngai na veni na biso etonda mobali azanga ntina balobi eza jo na ngai likambo ya kokamwa Mananga na bonanga nde maladi la reine Shakira champion chômé Ok, voilà, merci. Président, pourquoi Kabambanda pour une pièce rare, on va rappeler le mois bon, tika kolakisanga Bambanda. Puis président, pourquoi Kabambanda? Pourquoi Kabambanda? Interview des sénateurs. Quand même abonné à Congo, c'est pas un respect pour ça non pour la douane. Jour et bima. Ndé na ko expliquer. Voilà. Et d'économie balé tirer mais glaire na bina filé ba obeta fait tirer. Président obeta au monde. Na yebi filé azo mon album ya bina filé mon album ya Migler pas mon album ya bina filé. Eza bien. Na yokaki. Donc on peut pas ya président même na album ya. Bon, nga déjà na yembi ndeti na album na ngai na Israël na yembi na yemba na masa ba master mo bomi balé. Baza ba jeune talent ba master mo to travailler dans centre Wallonie. Et dans ça là dans hôtel là ceux qui place moza bina filé ko yemba oyemba idée za bina filé materazi buchu. OK. Et ça bien ma casse ba bimi tel. Idée za bon ceux qui za la bien ata rendeni avertissement prendre ba oyemba va prendre. OK, c'est ça vraiment bien ma casse to zelongo biso non ba boza bana papa moko fo bolingo eza ma casse. Olena ke luka na zato daju. Voilà. Ay malanga tana ba materazi ba bina filé ba buchu. Voilà, c'est bien. Donc voilà. C'est bien vraiment. Et tant au monde na bango ba te ba d'économie so bimse ba générer qui ba rumba. On a bien mon ba grand frère. Toi master grand frère na carrière solo. Ba sali mambo avant ngai. Dans ceux qui se contredisent samedi qui tenda bima. On a bien un mot de passe. Et eux on la généré qui beta Zela. Ya ezamba liboso bat bayebi ki tenda te. Parce que ko ya la générique nini. Et longolelo te. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Il y a que la transformation. Beta, fais où Gérard. Beta. Sora boy écrit bato babinité, non va non 3 mois na ndako. Na réfléchir pour ni bato babinité. Et puis c'est que Holandais yo. Ya ma photo Holandais faut simba. Holandais yo. Mais toke. Et puis n'a pas beau bien dans sous Neymar ko début ça bête sur comme Neymar boni. Boy bamba. Bon OK, d'accord. Non, ça ambiance ya. Voilà, OK, na comprendre. Neymar bête na pas pour question na wezali chef ten na biso. Voilà, ya Fatara Misi. OK. Chef d'orchestre na biso Horizon. Chef d'orchestre na biso. Oui, puis bon tane village. Te yazala. Ba bisika bana fa ba tsara ba chef so ba hotene village. Yazala awa. Chef na biso ya discipline. Gauthier na mona esprit mabe ba sarana te. Doser mutie. Adjoint na ye chef Bruno. Na mona ki obina makazi. Mais après Gloria, Zara Peniel, chef D. OK. Après Zara yena. Gloria kitoko vraiment. Yo ko so miso wa Zara kitoko. Yo so OK wa. Je vais pas t'aider. Donc j'ai pas la possibilité pour vous aider. Non, aider minoté na. OK, président toujours on a quitté Kriwana a wana ngolo ba nepina badas na façon ça. Ai a wana ndini. Kitenda so ebimi. Ndio ba a sezali. Et puis on a mona la bagarre ko ki Maman,
histoire sango ebelisa belisa papa. Ebelisa belisa. Ok, voilà présent comme l'option na suka poto tiki a travailler et ça là bien makasi. Ndi au mona bande kono ba bimi en tout cas ebele ba bimi si ba générique, ba bimi si ba générique ba rumba nani o bangisa. Générique ali bosso oya ngai. Générique nanga. Mtamta na choix, je naza libre. Générique ali ngana libre. Ngana hypocrite. Sona no bangisa na baninga. Yo tanga na ba générique bimi oyo sepe nango. Et donc sepe nango te. Oh bon te, ba générique bimi eza combien? Fala ya combien? Ba générique sika ya combien? Ya chéri pas bimi c'est. Bon générique Villa Nova. Ba générique na biso ya batouti Villa Nova. Te mumpe eza générique sika te mumpe biso da to sala ngo. Mumpe nde bimi biso to sala ngo. Wana biso to za na kati orchestre to. Ba générique nyonso cible to yemba ndete mais ba générique tout et salama biso to zalaki. Donc bino nde bo découvrir ngo biso to yebia. Na ba ndo bino longo bande bandeti suka. Neti attirer. Nani ngakote mo aloba ngaye biso ngaye. Donc to za rapela moto te net na linga na somba ba ho. Donc bina filé il faut lwa elo msoko mo loba. Pardon. Bina filé faut olukelo msoko mo loba. Nga fona somba eloko. Ngaye biso ngaye. Baro net faut comme biso. Tika na yo po to bisabe msusu ba sala course na nga ba mela pe mana sœur que so sombi opekela. Première test ko net bina filé faut na pc là. Na sola na tes droit de terre. Chef. Droit de terre. Non, ils qui pour na Evika. On a chanteur. Mais tout ça là. Ngautu mambolo bana. Ngana ande chanteur ndekutu. Na ngama manzembu na mona na lobe ngana ande chanteur na yembi nde fort. Mais pour comprendre que na yembi zela. Ka WhatsApp, toki WhatsApp zela. Pour comprendre que na yembi na peso somo mukie. Bien merci yaka. Toki. Toleka, pourquoi na yo? Na peso ka somo toki. La nuit à pleine vitesse na magana mutuka na ngamba farete nembule barekoti mulili amu na ngabe noye. Merci. Caps Yara. Caps. Les gars, comme on dit merci, acteur à filmer. Et on est Caps, serveur central. Ba vocal pe kangande président pesibino de makambo ba vocal e kangande ya président e kanga. Toke. Moi c'est la balle na mongo e mkoza ne kolonga boye ngaye likolo ya WhatsApp bisalam. C'est bon Kitoko. Voilà, OK, merci. Bon, vous on a chance de baser. Non, promets ça te. Chef Yara. Chef Mukie. Kana mabe boyete mabe Ogimolilo tout est c'est là. Yes, on sera un moment à bailler Miraïla. Et ça lui bien ma casse, Maintenant mabe boyete mabe ogimolilo tout est senu. Là invité bon. OK bon. On va sambela été. Nanga présenter mutu moko nani animateur de Yaka. Toke. Chera betisinga kuba bolingo na yebi moto na makolo te bolingo ngana yo balobi ekota bonganga kotisanga na basantima amour abeda chou. Voilà, OK, merci. Présente yo kayo mo repeko ça bien ma case. Le yo de tira no rabana. Ouais, mais comme on est doyé, on est très bon. Toke. Très bon. Le bon très bon. Si grepina reçoit. Azelaka sonnerie ya message lokolo bakete ba azelaka Angeli Satongo. C'est bon Kito. Yaka. Toleka. Yo on est très bon, yo on est guicha. OK, guicha. Banda yo kundanga David Mbela banda yo kundanga Cimetière motema baloko nyonso bayefasango Doulere na motema na lelie pegi benza bebe nanga kamerko. Merci. Ngablokanga déjà kala na kati ya motema na ye picho mushi Junior Bumbangi vraiment c'est très compliqué
nga nasombi calendrier na tiango na ndako njoka calendrier bidate jansino ngai okoboya ngai napesa vote na calendrier to mpe na komelesa docteur ivonda c'est bon kitoko et on a une planète bato WhatsApp ok nayemba lokola aigle na Bercy nayemba lokola aigle na Bercy ezapele liane bebelanga Steve Lwemba molango liane mama bana Steve Lwemba nayemba lokola yalanga Junior Motoko yaya lelo en tout cas, c'est là. Bonika parti, il fallait pas. Yeka WhatsApp. Moi si mobimba salaka mosalate. Yeka WhatsApp. Ok, voilà, merci. Asorola rabasanité. Yeka WhatsApp. Président Bonika parti. Akipaka mwana te. Père ne fabrique Zazali. Père ne fabrique Zazali. Pourquoi qu'a parti il fallait? Question de ngoto na ngwana. Donc ne mbi parti ya Zela. Sonne Mabor Michael Jackson ngolo bati. C'est qu'au jour une fois tourné manzembo ya Trésor Mputu. Hein? Maso Fabrice aima parti mo ya bakana ngai po mwana ngele. Alonga mwana wera. C'est que ni la tsenga na mbi parti ya grand portefeuille pour fona longa mwana fabrication. Bozora mamuza normal boko misango anormal. Oya anormal boko misango normal. Koyembelo on a besoin Villa Nova to light music pour na ngeza sikate. Et là ngeza sika ko interpréter mutu mususu. Et puis président obatemi wa. Nganganya selo makambo kitende kanga. Chobo nganga. Chobo nganga. Non non ya masanga ba catcher ngana zalande na bango ba chobo ba venin magique ba bougie rouge na ba champion la reine Shakira na zalande na bango na sentir na. Bon, eza na comprendre loi moko. Eza la loi de Lavoisier. C'est-à-dire rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Juste il y a la transformation de la musique congolaise. C'est-à-dire makambo belé o batu basala ba grand forme sous ba oyo ba olanda na sima na ba osango te na sens nini c'est-à-dire au mona lelo batu ba sa succès baza mais makambo par exemple président Weranson na sala tisiko batu ba ko sala ngote na tebso ndeti nini ezala pena au mona o maison mère outi potoye ba bi ba okita aéroport 15h 9h aéroport Anjil plein au mona ba kiti 19h tozaka wana bolongwe makolo bana Anjil ti la zamba. Mais les lois bateau ba ça succès les lots ceux qui ba outi poto abengsi bat ba zo ina njili peut-être tout le monde ba kozaka 300 ba bureau pina ba bureau na master kende za muta outi poto ba yo yambe mo esila na so makamba we ranson ba sala les lots biso to ko biso sala ngote. Cela veut signifier ya on a bi dans la loi de Lavoisier rien ne se crée rien ne se perd rien que la transformation c'est-à-dire dans rien au banga maintenant on a comprendre la loi na RAT. Ok, merci. Donc, on a besoin de souka émission de Love à signaler biso ngonga. Président. Voilà, tout soit vraiment tout est bien que yembe vraiment makas. Ok, voilà, merci. Yemba pour mes amis. Olela mo fort. Zonga mukesima. Oloba wa fi de chance. Elle ne fi de grâce. Olobakoza fille de chance, olobakoza fille de grâce, olobakayon de fille de chance. Mais pourquoi mi bali na solinga baka mi bali baninga no c'est quoi no fille de chance tende ko sosola, lugelo nyanzambe sosola. Olobakayon doza la plus belle fille, nekirina bino. Mais ceux qui ont vendu le maquillage, ils ont encore 3 heures du temps. C'est quoi le cas normal? Ok, merci président, merci. Yango tunanga na yebisa yo pasa kozanga mobali ndenge ezalaka tunanga na betelo lisolo kolinga mobali ya moninga souffrance esalaka kindumba pasie mama tika mibali ya bato. Voilà, merci président.
Présent, merci. Maman na koma ya David Merci, Président. Question sous Keza. Maïga Fello. Question sous Kara, Président. Vrai ou faux? Présent 10 à match. Oba Lambayo. Laetitia Mbayo. Et cause à vrai, cause à faux, mais tout à non. Soit nous avons pas mbolé, cause à peu vrai. Na pese mbo de place à ça. Ou jour tu vas dans le sol. Na pese mbo de place à ça. Ah non non. Ok, merci. Présent mot de la fin, mot de la fin. Au moins le minine. Na, on m'a posé la question là. Jour où il y a un plateau tournant là. Oui, tu nous connais manga sur des vannes. À tout le monde question on a dit à Kati maman. Na suge mi. Na suge mi chef singa bi oui bien nga to ben dans slow mo mlai mais au cas de polémique dans Mkousé. Il y a comment oui tout non. Non, c'est pas ça la musique. Ici tu es venu pour la musique, tu sois la musique. Wana, sonne tu vends des émissions va finir tout ça là il est calme normal. OK, merci mot de la fin pour l'émission le protocole na suka. Bon, mot de la fin Kitenda. Soyez bimi, oui, à tout au merci, Président, merci pour notre pessinga. En tout cas, merci vraiment. Merci. Bye bye. Je te love, merci. Zahambe pusali wana ngai kuma pembeni pona sembo ina se retrouver bonheur. Est-ce que l'absence de vie ou t'aider na kokyo soit ta pongi ya pamba gaucho kana pana kuna eske na sasa la viludede na kokyo swa tampongi ya pamba donshu yetambela naye rafine tumba la patrone la barone Simae joyeux Bomae avertissement arrive bientôt. On dirait basokola ye makolo na champagne. On dirait bapakola ye mafuta na bange. Tala bolingo ya laka na motema dona loketo toloba pe vérité mape sambanda no loketo yo motema vraiment soki kodima. Kolakizaka nga mibali ponsenga ya na kokate. Mama lele o tala makambo. Joyeux Simae na lobanga loba bakengela ndako butu moi boko mobimba kakanga chibela bela kakanga tabalaka musuna franga ngai malageza kanga mibali ngana kokate bongo te mama lele o tala makambo sabolageza kanga bacho tefe mon internet na kokate mama lele o tala makambo malageza kanga mibali ngana kokana ngamo te amata mama lele o tala makambo Alima Kevin
alingaka ye o akoma ya Josué Fala automatique Josué Fala nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Amoro Jerusha Bafosset. Un grand merci à mon patron, maître John Motemaya, maman Micheline, la reine mère à Palais. Et puis un grand merci à moi, ça Pembe, grâce à Ndundu, babi, ma belle-sœur, grâce à Ndundu, moi, ça Pembe. Et puis Tony le prince, moi, à Londres, à Solo, et puis Nzamba Sterling, et puis Kabambon, à Talateke, et puis un grand merci à Dali Kiabou, babi papa, c'est Nicolo, Narana Batambongo, groupe Ibana Poto, Djoubek, Nestor, en tout cas, Bambote, Nabino, Wana, la Lingabino, tellement mingi, on a déjà bon groupe Ibana Poto, Djoubek, Patrick Asana, Theresia, Boss, Tony le prince, et puis Dali Kiabou, je vous sens beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, bisous.